qui t'avait en vrac désert. Tout ça qui na madame patron na kati mutu ya remorque, ils ont qui na sima na ba élève. Chauffeur tanga sima qui frein, machine pour changer vitesse, machine elongo likolo ils ont kita. Et c'est bon webse na tala na sima boye. Tracteur ils ont kitaka. Ils ont kitaka. Na bisi ba élève nga ba sauter. Tant ba sauter wana ngana ngina sauter na yoka makolo o mama Tiffany, ba loko yango ba tie ba béton na ko sauter te. Na ko sauter te na lobi nzambe problème nini. Na bana ko milobela nzambe ngana ko kufa te. Tant que ngana sali missionnaire tina moki na ko kufa te. Tracteur mara moko ye e fininga contre mutu ya remorque. Ilinga ke zulanga na lokolo o. Inga zulanga lokolo à droite, mais jaki se o na kotsa ke na nzongo tracteur o tikala ki eye ekoti na ko lakisa lokolo. Oui, like OK. Et zwingai mamo ekoti nga na sia mutu na kangama ki wana même 3 heures de temps. Makile yeko silangai. Makile yeko silangai. Et yeko considérer ba tombola mutu po ngai ba bimisa ngai. Na kangama ki na sia tracteur. Mamoko lokolo o ekatani na komoko yoka batu na CCCC. Batomboli mutu mutuka ba yeba bimisi ngai ba kitinga lokolo déjà ekatani. Ekatani ngamo na bimisa ki partir lokolo o. Muku wana so libanda. Na komoko yoka batu na se ba na clinique universitaire. Ba kotinga na salle d'urgence, docteur nazo kana se docteur azo lobake. O déjà akufinaye. Ngana se motema nazo confesser nzambe na kokufa te, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. De maloba nanga ezaki bongo. Na yebisi madame patron na kengai na sala bino contrat ya makilate na sala na bino contrat ezalaki ya musala bino bofuta kanga. Me makambo oyo ngana komo muna ekoma makambo mulili. Ekoma makambo mulili. Mamoko bakatinga din nazo mona ke bakatinga din na eko benga ndeko na ngana boma ke soko moni na koti na koma na sala accident. Ndenga na lobaki wana na koti na koma babundanaki na salaki témoin na kata koma. Des mois les qui a passé. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babako la kema futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta toko. Bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, vous tous qui nous aimez, vous aimez aussi le Christ qui est notre roi, notre Seigneur. C'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa. Et derrière la caméra, c'est Mikis, le mari d'autrui, Mobali Yabato. Et je m'en veux aussi vous signaler que il y a un grand homme qui est aussi derrière la caméra, il s'appelle Jansi Tumba. Jansi Tumba, l'homme est lancé Mbinga, Mbinga Zor. Que Dieu le bénisse derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à tous ceux-là qui nous aiment, je vous dédie ces cantiques. Donnez-nous ces cantiques pour le plaisir de Papa Guy, là-bas, là, Maman Lauriane, là-bas, là, la famille, là-bas, là, tout entière. Là, je pense aussi à Noé de moi-même, Tiffany, là-bas, là, surtout, na anti nabango. Ma sœur, Nekab, depuis les Issa, Antiflore. Je vous dédie ces cantiques. Après, je vous dirai qui est mon invité spécial du jour parce qu'il est déjà sur ces plateaux. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, Lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Mokananga, Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air
Mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold. De retour sur ce plateau de Nazaréa avec mon invité, il s'appelle Monsieur Célestin. Monsieur Célestin Azali Mo Salina Nzambe, mais il a un très grand témoignage. Voilà pourquoi nous avons voulu lui recevoir donc sur ce plateau de Nazaréa, un plateau il y a témoignage. Bogoyoka Azana Makamba Robé Telavino Oya vivre et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur lui a fait grâce à Kopé Sabino Itatolinaye. Sans plus tarder, je dis bonjour Berger Célestin. Bonjour Maman Tiffany. Bonne santé. Santé vraiment très bien Angola Nzambe. Angola Nzambe. Peuple de Dieu bakolanda yo pesa bango mbote. Vraiment libota na Nzambe na pesi bino mbote. Dans la caméra s'il vous plaît. Libota na Nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Naza osala Nzambe naza mwana naza pe mutu oyo nazolakisa ozali témoignage à Christ. Ozali témoignage à Christ oyo asalelinga na vie na ngai vraiment. Vie na ngai ezalaki vraiment pasi makasi mais nalobaki na kobomba témoignage oyo te. Ok. Robeta yango. Oui, singeli na beta yango. Merci ndeko Célestin. Oza berger na kati na église, oza mwana na Nzambe. Toni totikela wana no tango opesa na no témoignage et bongo oyo kotika tokolba nsima mais ndenge lelo ebile Nazaréen. Les Nazaréens na ebile yango tango nazalaki na kati hôpital. Amana kosala ba recherche mingi kotala ba témoignage ya bato mosusu na ekokuta na chaîne ole Nazaréen na YouTube. Abando landa mingi ba témoignage kuna tini na bando na sala qui vraiment le tout na kuna baka un jour Nzamba sunganga na kutana Maman Tiffany. Ezaki vraiment objectif na ngana. Hôpital c'est combien de temps? On sali 2 ans. 2 ans en hôpital. 2 ans en hôpital. OK. Nazwaka mamero na nenga lekaka na chaîne ya YouTube na bomba yango. Tango neko bima hôpital na lobaki non. Esengeli na benga Maman Tiffany na lokai to kutana. Après 2 ans Nzamba sali ngolo. Après 2 ans Nzamba. Obimi hôpital. Ezaki hôpital. Ezaki hôpital campus clinique universitaire. Ezaki na clinique universitaire. Nzamba sali ngolo. Est-ce que na clinique universitaire on avait battu kokufa? Oui, bato bakufa ebele même nga nazalaki na salle de réveil à chaque fois bakotisa bato kuna 10 15 8 bazokufa leseli nga nde na bano kotika même nga moko mpe nakufaka 4 fois 4e fois na ezalaki Nzambe amemaki ngai ezalaki ata moke tokokoma wana kitisa motema papa berger tika bolanda nano ebandeli ya témoignage na ye papa Célestin totikeli ngonga obandi na biso lolenge olobaki okobanda kobotama na yo oza na libota ya bana boni kino okoma na témoignage. Merci. Vraiment, Bible lobi na Psaume chapitre 118 verset 23, c'est de l'Éternel cela est venu, c'est un prodige en nos yeux. Et où t'es pas Nzambe, comment on a boye ezangolo Nzambe, a libota na biso banoko na biso banoko lingate mama na biso abota bana mibali. Banoko lingate abota bana mibali, à chaque fois maman na biso abota bana mibali faut bakufa. Maman na biso akufela 4 bana na 2 semaines. 4 bana ngai pe grand frère na biso kobota maman na biso na kokende mingi na ba église kokende na ba cimetière kokende koluka avant de sabana bana bavanda hapo babima na mokili oyo ti eko coïncider maman ekokutana na papa na ngai ayeko zazimi na ngai kobota na ngai 1 mois ngai kobota mama na 1 mois na mai eko tondanga na ba poumon babendanga 5 litres mai na ba poumon na zana opération pleurésie basala ngai nazo kombo papa na ngate nazo kombo ya docteur oya opéra ngai azana kuilongo docteur Luntala Mavakala ba opéra ki wa basala nga opération pleurésie na 2 semaines babendanga 5 litres mai na ba poumon na bébé donc eza bitumba déjà bandaki déjà depuis ko botama na ngai famille nga ba ko tsanga esprit ya kolinga mingi basi bayebaki ke un jour ngai na kozala mutu munene un jour na kosalela Nzambe
ba ko tanga esprit ko linga MPDC nazalaki na kinduma moko vraiment ezalaki mabe makasi ouais ezalaki mabe makasi so na lobi kana linga mo sino so vraiment fona linga ye mais bité soki ezalaki même demo pe batsaki nanga na bana ko banga pe makambo te nazalaki mutu akozwa pe loko o banja na âge bon na bandaki yango na 18 ans 18 ans déjà bandi oui na bandi moto na bandi vraiment chaud de nazana buta na kinduma wana na ko buta 3 bana nazaba na misato mwana ngali bosaza na 5 musulmanité azali bana nyoso bazali mena bolongola bazeli na bamote ti kokola na biso mama na biso ayeko betela ngali solo ke bagam fois na ye banolinga te abota bana c'est pour cela kobota bana biso mama na biso nako kenda ba cimetière mais lelo na ko yeba nzambe ko comprendre ko kenda ba cimetière on ezame ba esprit donc pour avant de sabana aiba ki pena nzambe te pour avant de sabana pour bana bakufa te pour bana na ba noti na ba cimetière bon babisika banako kende na ba rituel wana nako kenda ba mboka na bango mon bakotinde ke na cimetière tel pour mwana na yo to rosé mona avanda tilelo to ko bota mana ebite kuna ndeso ba espronge outa mais j'espère que euta kuna tibiso ba oyo te ko bota ma na bandiko yekola musala wana tango bandi na kindumba na yo est-ce que di nombre basio lingi nako yeba te bazebele mingi tango bana gérer ba ondeni mais kana beta to la témoin o bato pe baza mir koleka ba yebake place okosi ba gérer monte ba gérer bon ngai na bana mambinga na lokuta kaka ndenge lokuta omona na ta le longi nezo mona longi ba innocence ko zo na lokuta ndenge bon apparemment so net bakuta ni 3 mususu soka ye na yebisa kaka yo yaka 15h na yebi eloko na bombela yo oya mibale soka ye bafo azori pantalon nanga na kena teki azimbungu wana de lokuta moko batiaki nga ezalaki na ekolo bake ezalaki de demo ezalaki kati na nga demo na yende banoko convaincre bana basi wana donc eloko nyonso na koloba na mwasi il faut ayoka ako résister te so na yebisa yaka 15h akoya 15h so yebisa yaka 17h akoya 17h so yebisa yaka tongo so écoute neti est-ce que c'est salé là au 20 mois sima mususu ayi akocha kanyo bon ba nakuta na bango déjà ata aye akangi longi na ye suka nango akena ndaso na lambi akoyelanga kaka présence nanga kaka il faut aya simba mo lote elote tina eko kuta na fille mona lingaka mingi fille yango wana yinde na eko tangisa ye le premier secondaire ti 6e des humanités ti akomi na GD te eko bota mwana akomi na 9 ans fille wana eko yebisanga ke non ngana ye tokozala ressource te eyaki kosala nga déception nakokaki kosupporter eloko wana te na eko sisa pe musala papa na ngai oya musala abisinga musala no esili nake angola na angola na ndenge nakendaki na angola nake kokutana na fille moko fille wana otomema bango na mutuka ntango na banda koyekola musala o fille wana azalaki missionnaire obatindaki aya koboma vi na ngai fille wana ayebisa ngai soki bomonaka lelo makambo ebele bokutana na mibali ya mabe basa mabe eza bafamille na bino moko basalaka bino babiloko na banzoto ezalaka lokola bacaméra caméra wana soki oza nango na nzoto yango nde koatire bato mabe po baya pembeni na ye po vi na yo ekende liboso te nayaki kokomprendre na vi na nga à chaque fois nazalaka ke nazosala bafere ke soki nazanga moko naza bien mais soki ka nazwi mwasi affaire wana efo ekweya ata nazalaki na mosala ndenge nini fo mosala nakunaka baproblème vi wana moto ayebisanga makambo wana naye kokutana na ye fi wana aye kosenganga tosala na pacte ya makila naye koboya na biso tokosala na pacte ya makila ndenge entre tanga na yo nani mpe toba non mpo bolingo na biso ezala makasi oyo ayebaki ntina nini na bando oyebisanga bongo o famille nanga bana koreklame nga balia ngai bana kokoka te bana kokoka kolia na ngai sikoyo yango batielaki nga mutu alandelaka nga ayeba koyekola nga bati bakokoma na etape ya koboma ngai na ye tovandi ndako moko pendant 4 ans mais na 4 ans nayoka makambo fia nazwa esprit na ngai bien aimé dans le Seigneur nazoyebisa biso ke kozanga nzambe na vie eza pasi makasi soki lelo nabiki eza bapriere te eza ngolu ya nzambe soki lelo naza boye parce que nayebaki nzambe profondeur te soki oyeba nzambe mo mokie eza lelo nayebaki mpe na nzambe te fille wana aye kotielanga 3 poison na biloko nyonso na pokana towelaki eloko te do ye azalaki na émission na ye azwaka etwana abomanga azwa esprit na nga aitilisaka yango oui akomaki même na étape akoyebisa nga nateka mwana nga moko mpona azwa mbongo nayebisaki na koteka mwana nga te nzambe moto apesaka mbongo soki ebungi nayebiki un jour akozongisela nga fi wana menanga vidire makasi ti ake kolue babandi baya kobomaka di bandi na ngola nifa bangola na ngola kuna di bandi baye kokotela nga na ndako ntango naboyaki ye
aki akelwedi bandi bayana minduki cicatrice bozomona oyo bakotelanga na ndako babetanga molangi ya kuka ya masanga naza kolala vraiment nakoloba nyonso pena ke namel na ngola ndako nyonso presque ezalaka na munduki nga mpe nazalaki na munduki na nga na ndako munduki wana ezalaki mpona défense na nga na ndako mais le jour wana munduki wana na motikala komona moto babandi bakotelanga babetanga molangi ya kuka awa epanzanga mutu babuma même 3 personnes sur place na bato ya quartier ngai natikala wana fille wana ti lelo akima akenda toye kokabwana na ye sikokabwana na ye ngai naye kozonga boma mama banda kobela naye kozonga boma mama akomi bien naye kisasa lokola nayebi mosala nanga tika na yekola naluka mosala naye na kipasi na rigini nakuta na maître ngai kusanga mosala bisenga na opesa ye mosala mais en attendant vanda lokola élève nakomi lokola élève na idake na misala moko mosusu nakuta na jipi moko ete misenga no uzo na moni ko zoluka mosala toke na ndako na ke premier jour na salle mosala bapesenga mosala bapesenga $20 deuxième jour na ke bapesenga $15 troisième jour bapesenga $10 quatrième fois papa na bisenga no Saint-Esprit bisenga na zo na mosala Saint-Esprit bisenga zo na mosala donc ça Saint-Esprit pas de problème na bise soki olingi salaire à $500 il y a $200 na ko salate abi pas de problème to sala ne contrat verbal abisenga pour le moment donc ozana sika ko vanda te ya ko vanda ke pananga na zo biloko na nyonso akomi ko vanda pa na ye aye ko louer ba tracteur pour naza mécanicien na musa ba tracteur na musa pe ba remorque na zo sala musala wana alouer saki ba tracteur na Kasangulu wana tango ba louer saki yango ba tracteur e banda aussi ba société ya ko considérer comme ba panne na ba panne o mutu alouaki ba tracteur wana esika akotsa ba tracteur elekisaki temps avant akotsa ba machine na mabele wana esengaki fallait akutana ba nkumu ya mboka wana apesa susu ba makaso ndenge balobaka siko ya pesa kite siko ya bazwi ba machine akotsa mabele wana ba machine ekomaki omona meme na mabele ba machine ekangami mema ezate machine ka tracteur ekangami ba lakisaki bondoki moko patron bino foto ke nso ba machine bona zaki na programme ko zango ezaki mo kusuna butu patron bisena na 23h tokene ngami sino 23h kusimba tenga esina lali esina lobi na tongo tokende abite ozanda ko nga soko boyi bima na ndako na azalaki na shwate nazalaki esika ko kende te ngai wana na bimi nake mais mutu kana avato démarrer yango eboya ki nzambe maboya ki na ye mais avant na koma na accident oyo nzambe alakisaki ngai ezalaki tetitesi na ngamoko wana bando sambela déjà boko sambela ngoko ya boye kaka osambela moko ya tanto plutôt ka zinda pena na muté kuzinda soko zinda aprende accident na komende kuzinda na mama nzambe mais nzambe alakisaki nga kinaza na salle d'op bazo opérer ngai na mona bato pembe donc ezalaki sundo tote na lamuki na temi na moni bato ba telemi mais babombi bilongi banataki bilamba ya ba docteur abi nzambe oyo loko nini yelinga mais après 2 jours mission na ye toke tomati machine tomati ngo likola remorque ba photo ezali bakolakisa yango bisa na téléphone tomati sango likolo ya remorque uzokita 20 en vrac des heures tozaki na madame patron na kati ya mutu ya remorque biso tozaki na sima na ba élève chauffeur tanga simba ki frein machine pour changer vitesse machine elongo likolo ezako kita espon ngo yebise na tala na sima boye tracteur ezako kitaka na bise ba élève nanga ba sauter tant ba sauter wana ngana ngina sauter na yoka makolo oyo mama Tiffany ba loka yango batie ba béton na ko sauter te na lobi nzambe problème nini na bana ko milobela nzambe ngana ko kufa te tant que ngana sali mission na tina mokina ko kufa te tracteur mbala moko ye e fininga contre mutu ya remorque ilinga ke zulanga na lokolo o ngezi zulanga lokolo à droite mais jaki se ona kotsa ke na nzungu tracteur o tikala ki eye ekoti nakola kisa lokolo oui OK ezwingai mamo ekoti ngana sia mutu na kangama ki wana même 3 heures de temps makile eko sila ngai makile eko sila ngai eye ko considérer batombola mutu po ngai babimisa ngai na kanga wangi na sel tracteur mamoko lokolo o ekatani na komoko yoka batu na CCCC batomboli mutu mutuka baye babimisi ngai bakiti ngai lokolo déjà ekatani ngamo na bimisa ki partir lokolo o muku wana so libanda na komoko yoka batu na se bamina na clinique universitaire bakoti ngai na salle d'urgence docteur nazo kana se docteur azo lobake o déjà akufi na ye ngana se motema nazo confesser nzambe na kokufa te je ne mourrai pas je vivrai je raconterai les œuvres de l'Éternel de maloba nanga ezalaki bongo na yebisi madame patron na ke ngai na sala bino contrat ya makila te na sala na bino contrat
ezalaki ya musala bino bofutaka nga me makambo oyo nga na komo mona ekomi makambo molili mamoko bakati nga dine nazomona ke bakati nga dine naye kobenga ndeko na nga na boma ke soki omoni nakoti na koma nasali accident ndenge nalobaki wana nakoti na koma babundanaki nasalaki te mwa na kati ya koma de mwana ezalaki ya pasi bandeko na nga de mwana ezalaki ya pasi kozanga nzambe eza liwa vraiment na vie ya moto soki bazoyebisa yo ka église eza vraiment esengo parce que moto oyebi nzambe mabe koyela yo me nzambe akokangola yo mais soki bolingo nzambe mpe eza likolo na yo diable bakosala nyonso ekosala yo eloko moko te bible elobi na Esaïe 60 elobi pour l'amour des Sion je ne tairai point et je ne prendrai pas de repos donc soki oza na bolingo nzambe nzambe akope kolakisa bolingo na se akoma nzambe azoyebisa nga nazolakisa patron na yo ke ngai nazalaka na yo nazolakisa patron na yo ke makambo na ye eleki nga nzambe te kobanga te naza na yo ye kocoïncide na ye komona baange baye kozwa nga mibale baye kozwa ngai bazomatisa nga namona nzoto na biso nkele na bandi komata bandi loboko baange na batie boloboko elakisi zo babenga ngo lieu de tourment ok balakisi basi balongolaka bazemi basi balongolaka bazemi na bana bamati bango na mikongo bana wana bazolela bayebisa nga moni bana wana bana o bango baloba nokolongola bazemi balakisi ngai bato basalaka songi minoko na bango milai bazokende kolobaka kaka bato batongaka bango wana na bato oyo banani babomaka bato baza na bambeli na bamaboko baami nyonso bango baboma baza likolo nzoto bazaka na bato oyo basalaka banekotiela bato bapoison babomisa bato na bamakambo ebelebele do bakanga bango na bachaine bayebisinga omoni mabe nyonso tosalaka awa okofuta yango wana ntango ozokende kende koyebisa bango ngai nayebisi bango ngai na kozonga suti babi no yo miso na yo na mokili nano ekoki te mai ntango ozozonga kenda koteya bato kaka bolingo na nzambe la plupart nateyaka bato balinga nzambe boni motu azolinga nzambe mingi ngai nzambe nakobundela ye naye kolamuka wana après 2 mois naye kolamuka wana ntango nalamukaki apene nayoki pasi nabandi koganga lokolo ngai ekomi boye ndenge nini okoto basalaki nyonso esimbaki te na sala de réveil wana bato nyonso banakokotisa bazokufa menga motu kana banakotika ekoyaki konsile jo mosusu neti lobi fali babimisanga bapesanga chambre naye kokufa susu kokufa wana bamemanga na morgue nadingela kota na morgue boye nasutuka boye nalamuki nalongola dra nangela telema boye namoni lokolo nanga eza kobukana babi mama na infirmier bisanga yo kokufa sous les lotes vie na yo so kokufa mais kokufa ki déjà kala yo za na vie mulai ta on fait mbalo munani bon namona ki lote elo ne ba no confirmer que kokufa ngai bon nazaki na conscience soutien na banoningana te eloko moko te nini te eloko moko te mouvement moko te na banoko sa na banoko miyeba pe susu te après 2 mois après tant na kotuna babisanga osali 2 mois na koma 2 mois osali okufaki tobundani lelo nzamba asungi ke yo olamuki tongo mema okutu na morgue apesi nga chambre bandeko nanga ezalaki vraiment ya passe elo mona koloba na bato tosalaka malamu oyo salaka na mokili eza na place ekofuta yo bolamu nyonso salaka eza na place ekofuta yo patron wana abanda kopesa nga $10 akolia na semaine mobima nalia $10 ezalaki ya passe nazalaki na mutu moko oyo atika nga te ezalaki Yesu Masiya nazalaki na bato banda kolesa bakamana nga ba remorque ba chauffeur ba mécanicien batikala koya kotala nga te mais nazalaki na Yesu oyo atika nga te donc lokolo ebandi kopola bangusu ba docteur bakomi kobeta nga kara après 2 mois basimba nga te basala nga pansement te mais na bando ko ebisaka nzambe soki ba minganga mokili basala nga pansement te na yebi ke Yesu yono sala ka pansement bona ba infirmier ba kota sona ba chambre te nana ko simba lokolo nayo lokolo vraiment ezalaki passe mingi ekoti infection makasi lokolo esenga bakata nga lokolo na ko ebisa docteur ke ngai bokata nga lokolo te basala nga 9 opération ninga na zaboye balongola nga mikwa na ba genou mikwa réserve balongola koto ba cicatrice ezali balongola ba poso balongola mikwa na ba loketo ko to nzamba sala biso toza mikwa ya réserve ba meka ko sala opération mo babenga ka papino kozwa mikwa ko bamba esimba te ti e ko coïncider docteur ayebisi ngai ke yo esenga to kata lokolo après 2 années bise bokata nga lokolo te na ko bondela nzambe na ko yoka nzambe ayebisi ngai ke no bima na hôpital oyo ngai moko na kotambusa yo na lakisi ba minganga ke non bazel lokote nga nazali kolona bango na ko signer papier ba pesinga papier na signer pour na bima na hôpital na signer ba bisenga siko ko bima ndenge nini entre ta yo bikite ozana chaise roulante ozana ba beki na bisengo non nzambe aza capable no na garage nzambe mikwa esilate na garage nzambe vie esilate na zana nzambe o abatela nga na se accident le même dieu wana ye wana kobotsa mikwa
babisinga pas de problème est-ce que mbongo kozango wapi bapesinga facture à 17 millions na 17 millions wana nayebisi nzambe yo ndo futelaka bato facture soko bondela nga na kufa ebongo po futela nga facture kanisela nga te eloko moko nasala na temple na yo kanisa nga te babrike na tonga batemple bisika nyonso nalikaka nzambe natika bilembo nzambe kanisela nga te na eloko moko ata na évangélisation na banda kosala kokani ba âme mpona intérêt ya royaume na yo na banda korapeleka nzambe wana econsidère que jour mosusu nabengi patron wana bayekofuta si 17 millions bayekofuta 1 million 700 si un oyo etikalaki bayebisinga soko obima obimi so obima te etali yo basondoli nga na hôpital nazebisa ndeko moko ata moto abwakisi yo ata kamada abwakisi yo yesu abwakisaka baoyo yo te ye alingaka batika yo mpo ye ayeba kozwa soin na yo abi bashwa ya nzambe bazalaka toujours négligé mais nzambe ye moko azwaka soin na bango vraiment nzambe ayeko considérer professeur mukasa ayeko yebisanga na tour de salle ebisinga ti autorisé de sortir bosalela ye papier abima na ye parce que aumela hôpital facture wana ti lelo ekenda 0 na clinique universitaire vraiment na pambola mingi ba docteur wana na nzela na bango vraiment na nzela na bango namonaki mpe makambo bele na clinique universitaire nayebi mpe makambo bele si oyo etali doctorat nzambe babundanaki basalaki nyonso mesimbaki te nzambe aza likolo ya motu nyonso ntango nabimi wana nayeki nkole ti wana na banda kolandaka toujours ba émission na chaîne ya mama Tiffany pour édifier nga mpo na banda kolanda ngo mingi mpo na koma na basusi makasi eyeko considérer mama na nga ayeko kufa na basusi parce que ngambo na banda kolesa mama na nga ayeko kufa question na me repose en paix ayeko kufa mpo ngambo na banda kolesa mama na nga kosunga ye mama susi estomac ayeko toboka ye na basusi wana nake boma nake nayeko benga patron na bayeko tindanga $1250 pour na continuer baswa mike etikalaki nake na kundi mama kozonga na ngai na benga patron na baningi su ko kipenga te tina kenda kosambela église moko vraiment ezalaki passe église monene na bamboka oyo nga na ibaki ki église malamu mais oyo église moko ezalaki na science okite église wana ezalaki avant pasteur amata na chaîne na chair il faut pomper ba parfum songa à chaque fois ko pomper parfum na mutu na ngai il faut bana kobeta na bana mutu na nzambe pona ni so soki na bimili bana église mutu na ngai komi bien mais soki na koti na kata église mutu na ngai eza malamu te tango azoteya ava bana koteya azwi boule magique ya mwindu akoti yango na sel olemo soki atia yango na sel olemo omona aza connaissance moko obima koloba oyo mpena nzambe ye mokolo mais soki boule wana ekwei connaissance ezali su te ezalaki mokomiso na kati ya pleine kit boule wana ekweya banda wana natika église wana ti eko considérer baninga baconsacre nga na lobi na butu wana nzambe ekolakisa nga baosiense nga mama Tiffany biki rouge na biki bleu tanka na boyaki biki rouge na ekondima biki bleu na tongo nga na pasteur wana tobebanaki tina ekovanda na ngai nzambe asongi na ekokuta na un serviteur de Dieu pasteur Arnold abisa ngai yaka to travailler na yo nzambe akosunga totala kuna tozokenda ti nzambe ekoyebisa nga mokolo mosusu ke zwa babeki wana bwaka yango nazalaki akolala boye naziko basisi nazwa babeki bwaka nazwi babeki na bwaki na telemaki kotelema moko ezalaki ya passe tanga na bandaki kotambola wana ti lelo o mama Tiffany na bandi kotambola yango na ekotemoye monene na nzambe oyo asalelinga eloko na koyeloba na bana na nzambe ezali ke tokangama na yesu tolinga nzambe mingi parce que soki yesu te ngai oyo mbele naza te eza na bitumba ebele banda na kota makambo ya nzambe mama Tiffany famille na nga balinga ngai lisusu te banda na kota makambo ya nzambe ba oyo nyonso obotama ya Kinshasa te na botama na boma na mona boma okay mona boma 100% ndako na biso na nzimwaka en face ya kiyoki wana lupango na biso na mona boma awa ya kaka na yaka koluka musana bandeko awa bazana ba makoki me bakipanga te soki bolinga bana nzambe te na nzambe ye moko so banda bon na moma o naza na église Jésus revient eza soko ke esika wana esala vraiment passe mais na nyonso na opesa ka nzambe lokumu parce que azobatela ngai yango na leo senga na mama Tiffany vraiment soki ekozala disponible bato oyo mawa bakozala na vraiment na ba opportunité ya kosunga ngai basunga parce que eza na makambo bele neti radio na kotaka te radio na sali déjà 2 ans na kotaka radio te eza vraiment passe na kotaka kota radio nzamba la kisaki déjà moko etelemi mais senga ka chaque mois na sala kaka ba contrôle banda na bima na kota radio te mais c'est pour la toute fois na kota radio et la kisaki normal nataka bandi na lokolo na pona ko protéger na ko tutana po lokolo ezo choki te yango na témoignage na sala kinango pona ko yebisa libuta na nzambe ke toluka nzambe mingi tokangama na nzambe totika via kindumba na nzela kindumba okuta na bato mabe
nzambe ko bisa na chaque fois na kutana basi nyonso na kutana bango bazalaki na esprit ya sirène batika eloko kati na ngai batika eloko mais avec Dieu eloko wana ekendaki ba désir wana azalaka nango ba posa ya basi mama Tiffany ezalaka lisusu te ti lelo oyo nazwa nani ateste nani akoteste désir wana yo moko ozalaki nango yo moko omoni kaka okonstate sini nzambe ka moto akoteste nzambe ka mais poso omoni moto azoloba ke ngai poso ezalaka su te soki batieli yo basere poso eza te bon po bakoki jamais koloba ke moto ayiba nguba te so amoni nguba te bon fo nguba ezala naleki déjà baétape ebele oui mama frère Justin Célestin oui maman oleki baétape naleki baétape ebele kuna kotika mambo basi ta mpona pasi ya lokolo na pasi ya lokolo te natika mambo basi avant ngai naza na fiancé toza na ye tokutana tomonanaka rare même après 4 mpona koévite même 4 ou 5 mois ata azoluka ke tokutana na ye na evitaka ye makasi omoi teke fo kutanaka na ye mpo oyeba so esila mpo nde ozokima ye omeka ndeni kesila fo kutana ne bovandi bosolo oyebaki baposana esila bon témoignage nini ya vie na oyo momonaki emarka yo outi opesa batémoignage awawa ya kindumba ya disons ya kobotama na yo na oyo ya pota ya accident monene osalaki oyo nini mpena omona so vandi obi te nzambe amonene mpena na témoignage ya monene ezali ke ya liboso ndenge nzambe azwanga nazalaki moto moko motu oyo banda kotia kate na famille nazalaki moto banéglige bapesanga nkombo meme kivungisi wana na bayombe elingaka koloba moto azanga ntina oyo aza na ntina te banda obenganga mingi bongo parceke moto nyonso azalaki soki amoni nga fo abangela ngai nzambe alokotanga kuna ya mibale témoignage ya makasi eza ke mokuwa ezalaki te nzambe aboti mokuwa 10 cm ya tibia ezalaki te na lokolo oyo bozomona lelo oyo nazotambola normal bokotelema na ngai natambolaka nasutaka mpe bato na ngai yango oyo natutaka yango mpe nakoma deja komema meme bidon 25 litre nazomema yango mpona koteste lokolo voma kokoma motuka nakomema na ngai wana eza problème te eza mosala kovanda eza problème te obongami sikoyo na baquestion nabongami frère Célestin esolo nzambe amonene contact na yo na patron na yo eza nini pour le moment parce que ye nde moto osalaki accident na maboko na ye pour le moment contact eza nini contact eza bien te parce que patron na nga wana alingi alekela nga na boule ye moto atindaki na mosala normalement il fallait azwa soin na nga nyonso ntina suka mpe nafutisaka ye nga te nayebisa ye yebaki ngai moto nasala ye moto otinda ngai nakoma boye nakomi lelo boye epa na yo me ayebisa ngai nafunda ye partout bakosala ye eloko moko te yango nafundaka ye kaka na lola esika nyonso namema ye akoropa bango esika nyonso namema na kisasa nazalaka meme na $500 na mbongo apesaka ngai nakenda kokunda mama wana namekaki kozwa bavoka mama Tiffany esimba te namema meme na aner na Gombe na hôtel de ville akorompa bango bapesa ye raison me moto aza na tort yango mama Tiffany vraiment naza na moto akobundela ngai te soki nzambe te naza na moto mosusu te oyo akobundela ngai ntango okufaki omonaki baange bazalaki couleur bazalaki balata bilamba pembe bilamba pembe couleur donc couleur bandomo ezalaki bazalaki ya pembe boye pembe couleur mpona te ya pembe pembe te neti biso ndenge bato tozali boye ndenge ampule ozo ngenga oyo na bamapapu na bango na nsima boye ti baye batumboli ngai bazalaki ya pembe te ya pembe neti ndenge biso bato tozali bazalaki boye neti ampule bango nde namonaki pembe neti ampule bango nde namonaki wanosola mnano bon twanosolola bango nde koloba langi nga moko nasoloba yo wanaloba na kikongo nga kikongo waloba kikongo banoba kikongo baange waloba kikongo banoloba na langi ya kikongo bayebisinga ke dersi ngeke kufuave ngeke zinga nge baange baloba kikongo ouais nzambe na biso aza maître ya nyonso ye moto akela nyonso ya mokili oyo baloba neti dersi
ngeke kufa ve ngeke zinga nge melutisa nge na l'étape ya esamu na ke nge muna ke nzambe kele na ntoto ya samu nge sadila mungu mingi na lozingo nge ya mvimba musadila nzambe mingi donc par là moi kuza comprendre que na ko comprendre que nzambe quel qui Congo par là nga déjà 6 par là me kuza comprendre que nzambe ya kenzila nzambe mina ta munu samu na musosa nzambe musadila nzambe mingi na lozingo nge ya mvimba ya mkozo na mambo nzambe mingi mama tifane mu mambo nzambe ata dezeng ka bokila mu mko kuiza muke mangave kusama mambo nzambe lembate muke lemba kave tubabuna na nzutu lela lemba mena mu esprit mu lemba ve tubabuna mubela samu na nini parce que umekatala ina nzambe mesadila mu mulela bika kisala tata nzambe ve ata na pasi mko kwenda kisala mu mko sala kuna sambidila mingi ba malade yote na mumaya mekatuka na kangi universitaire mko pe ba témoignage oui nzambe tama mingi vyo katoa sambidila frère Mos ankina awa na nani na delvo bazo na pesa mpe injo memu una tama mingi na mbinja pigeon batu ya mungu na pangi na batu diangani poison batu diangani poison ya mesala 2 mois njuto na mekuma couleur ya njuto ya njuto muto na mekuma couleur play mais yava na simba vema na tena clinique universitaire nakuja coincide mube mko sambidila batu mami na zaba muve amta nzambe metu bila mutu bila nge sambidila mwana mu muke meme na ba photo na ndamko monisa me kota na salle de réveil me kona kutana me yambisani tete Yesu kwanza ba Yesu ve me yambisani Yesu metu bila ndiki meza ba ke miracle clair miracle mbendi maka miracle ke metu bila miracle ke na Yesu musambidila kandi mwana bakena salade ya move bubu ya njoto na mevutoka normal frère Célestin yo comment ça ba miracle déjà ngaite eza Yesu yemuko batoneso ba nzambe musaka ba miracle munu kele prophète Mono ve ina ke kona kutubila ve tata nzambe ni Musa yake dikabu na nzambe pesa mo donc muna ku comprendre que tama mama mvanda bela ina muza te tata nzambe mvanda meka tula mama liboko ana bela fani bika ifani mona mbote muke vanda plena fama siko l'église na injo ya nzambe na injo nzambe ngesa lakani na injo nzambe muke evangeliste mesikana muke na mambo pe jambo kusambilia muke sambilia kana tama mingi vime katoa sambe semaine mekatoa luta sere muzwana na problem ya kisala mevo ka planza mnakuwa ne bana tule msambidilani sema ni baka kisala sa féliciter mais sambidilani bubu ya imbazi na suka mambo kana kwa kisala donc yake dikabu spina nzambe tulana kati ya mu me comprendre que nzila mambo yae nzambe mesibula ba mambo nyoso ina vuma yake kanzila nzambe mebokirila mu sama musadila mu kota ya mingi na kisala nani mko comprendre que mume akakuona kisala mtoto yae muke bakave mume akakota na mambo ya nzambe muko mona nzambe kesi budila mu banzia c'est pour cela meka to baki sala mo sa remorque muko ma chauffeur remorque ben bisala ngo kele patron na tibu bana lemba na mo ngena kinkole muko ma chef de garage anifuta mo $500 mu manga tibu boya mu manga mutu baka ne mulebika kisola tata nzambe ve sama na $500 luzingo mona uzinga bubu yae sino mu bika kisala tata nzambe me mu manga mutu tata nzambe yao ve muke sadila ngesikana muke baka nge mutu mezaba sina mugeba kave nge mutu kezaba mumu na kutagira ngeka na minute sio mtapiso msala usala bo soko pesa nga musala na kikongo na bubu yai nime kapesa mugisala mugesala muzo na baka kisala mo stama mingi ve na ninja député mo spina me mugesala me bisala injo nyonso mezaba bisala nyonso injo sikana ngime bizaba mutu kena sosa mutu sadeni kisala kolamba nyonso mugesala mungo mona choni ve ulamba wa kurepasser kusugula bilele nyonso muke salaka muke muko mona choni ve parce que ntanza metu muke pambulange na bisali na ngenge kesala mekuya comprendre que mutenge na kusala nzambe teke sa ke pambula singa na saveni kima nzambe ke pesa ngeve ya muke vonda ma tifani kisalo nyonso yimeka munana pesa munu muke sala munu na besoin baka muke courage ngolo même bilanga muke sala muke mesa sabila ngolo muke saba salaka bilanga très bien ba jardin kuzenga ba minti nyonso mezaba parce que melongoka mingi famille mebutuka na famille bakesala mingi bilanga donc mezaba élevage ku yonjula bangulu bakombo bachusu meza donc bisala na nyonso mezaba donc siko swene chimtapesio nini osala escroquerie mama Tiffany banda mebutuka ka mvonda na mtoto na bisala mtoto vraiment kuvuna mukesala hivi kuvuna mukesala hivi merci liloba na yo ya suka pona lelo pamba titokiti déjà bon jambo ya suka mole na liloba nga suka na zoloba ezake
oyo motema na kosimba po asunga ngai numéro ezali nakoko pesa numéro mama Tiffany numéro nanga eza 081 47 17 380 ya mibale eza 089 45 23 774 yango eza na WhatsApp. Merci. Tokomi na suka bolandi frère Celestin na alekisi. Soki nzamba tie na motema sala. Soki nzamba tie te tina nzamba. Biso toboya ndeko makoloba ke tomona ki alekaki pa na yo tuna nde nzambe. Mais c'est un frère bien qui aime le Seigneur pendant 2 ou 3 jours dans mon vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais son témoignage en long et large, là au moins je dis, je ne sais pas parce que Azat et l'explicateur quand Nengoza, suite le Seigneur a osali la yo, osali bolam, osali. Na kotika caméra, azwa, ma potawana, nengo aussi ça s'il vous plaît. Ba kotika na caméraman, vraiment bien le mot kokanga motema te, sungai, on a relaxé que yo nende konaye kati na kolo, ngape nende konaye kati na kolo. Ni kiss derrière la caméra. Flanting, bah, joyeux anniversaire déjà d'avance parce qu'il y a Bissot déjà le 13 novembre, il y a Antinay le 21, yo le 25. La bino pendant bah, joyeux anniversaire déjà pour PC. Bah en novembre, un an Eden, joyeux anniversaire, sacré, joyeux anniversaire. Pour Mikolo, tout ça à réunion. Ce va bien yoté na réunion en novembre, Yves Bolofa, joyeux anniversaire. So ba bengi na réunion na te poto na to longola nani susu Gloria Amo joyeux anniversaire ezaki le 14 au moins que to kangi déjà donc to za na to na batale 10 novembre to na batale le 9 novembre to na batale le 21 novembre le 25 donc novembre déjà derrière koka to sa réunion poto longola batu susu to tinda ba wata na ba janvier ba décembre biso to tika la biso moko po kaka ezala te po novembre ya mois ya batu oyoyo bazala na mbongo bato étoile na bango ngengama babundisa mande mingi novembre eza mois ya batu oyo bayaka wana po batindika batu bakende décembre soki oleki novembre yebaki okota décembre po so okoti décembre oza muta destiné ya janvier donc mois oyo novembre ezala na ba 1 mibale omona 1 nzoka nde chiffre 1 eza ancien testament 1 mosusu eza nouveau testament donc ndenge bible elobaki nous mangeons l'agneau dans son entièreté eza nde biso bana ya novembre nde toliaka agneau dans son entièreté toliaka ancien testament na nouveau testament omonake na kati ya mois de novembre epesa yo chiffre D chiffre D eza na mabomba minango ndozo mwa makomé ezoloba biso te la gloire de la deuxième maison est plus forte que celle de la première. Donc, chiffre D et bomba makambo et belé. Nous sommes à Yesu babenga kaye le deuxième Adam. Donc, nous sommes à kaba na novembre. Donc, biso ba na novembre, tout ça na le lenge na biso. So moni moi na novembre bizaleli mabe ke banaye. Moi na neso novembre asekaka atozo tumbola azaka nesengo. So moni moi na novembre longa okanga. C'est kazaki na octobre, azana octobre. Mais maman bazo pousser ka baza bana o bazalaka alinyaka bota manena octobre mais parents et ça moi ba coïncidence. Donc, la coïncidence, c'est ça qui a mis en novembre. Mais novembre, on a solo. Non, bilongeza kaya oseka. Ata oni okama kaya oseka. Ata se kaya oseka. On montre que c'est kana ba ba mati ko seka nao et ça la kaya lo mobo. Pour nani eza novembre. Est-ce que moi na mois novembre, botama na novembre ko banda le premier ti le 31 za awa. Soko le bozani na bakisi susu mo eloko mobo ya bato novembre. Bana novembre baza bana oyoyo. Bazalaka neti bazate me bazali bazana bango batu mo kimia humilité lula bana wana ya osakana te baza bana oyo bisika ba parents ba te ba singa na kate koki déjà ba jaloux bazé belé ciao aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka nde elobi koleke mapapu
nyonso mpe mafuta